Bonjour, bande konange zanga mamluba. J'espère que vous avez malam skanyus tout vous allez. Um, Yaliboso, j'aimerais présenter mes sincères condolences à la famille biologique artistique Napsinyos Tuba Congolais pour la mort ya acteur Nabiso Gianni Faye, Bakoko Bayambaye na Esengo na Boboto. Et vraiment, je prie que les cieux puissent consoler Bana na ya Tiki na Mama na ye. Bande konangai. L'autre fois, j'étais en train de suivre président Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud en train d'expliquer la situation à Estia DRC. Ce qui m'a inquiété, on a paraphrase ce qu'il a dit. Hein? Bref, la manière dont lui, il comprend la situation à DRC, et puis il parlait devant la presse internationale. Hein? Azolo Baker, hein, c'était un problème que les colons ont formé et ont fabriqué dans le sens que tant Bakataka ba frontière, il y avait le Rwandais qui était sur le sol congolais et que le problème na East DRC est que les Congolais ne veulent pas reconnaître les Batutsi là, les Banyamulenge comme les Congolais et que eux, les Banyamulenge se sentent en insécurité. De cette insécurité-là est né le M23 au bazawana pour nous défendre bandeko na bango. Boyebi ngai mamuluba, je ne veux pas me contenir. Na réagissé que j'ai écrit aussi mon commentaire. Bon, Genèse ma solo est trop long, mais ngape na mukuse na lakisi que sœur, vous êtes en erreur. Nathalie sait que Genèse et likambo ezo sala na DRC. D'abord, on doit reconnaître que guerre na DRC est une guerre ya d'intérêt, non pas une guerre inspirée par manque de reconnaissance d'un groupe, d'un ethnie na kati sol congolais. C'est une guerre des intérêts. Supportée par les Occidentaux, les États-Unis, la France et Israël, et que Basaliko utilisait Paul Kagame et lui en return, est le grand fournisseur des armes des M23. Maintenant, Nathalie sait que les Tutsis là que nous sommes en train de voir à l'est du Congo, Bayela Kabiso Bango comme des réfugiés back in the 1950s, parce que Bazaki Kima, soi-disant, guerre na Bango kuna na Rwanda, comme d'habitude entre Bahutu na Batutsi. Et ce qui toko zonga lisusu sima, na bane 1800 et quelques, tangu bazokata ba frontière, roi belge a reconnaître que toute personne qui était retrouvée sur le sol congolais était congolais. So tout tribu, tout peuple qui était là presently dans le sol congolais était congolais. Alors comment ceux qui batouana bazalaki va se retrouver qu'on ne les a pas reconnus parce qu'ils n'étaient pas là. Tozolanda, baye koya moins même pas siècle mobimba ke bazana sol congolais, ils sont venus comme des réfugiés rwandais. Deuxième chose, on les a accordé place dans Bazofanda autour de cette montagne Lenge, qu'on doit reconnaître. Lenge là n'est pas au chef, il y a tribu Moko Boye, voici sa descendance. Non, c'est un endroit qu'on avait donné na ba réfugié wana Bafanda. La chose la plus importante, c'est que baye ko balukela biso, tant bamoni ke mabele sika bafandelo na Est Congo est très riche na ba minéraux, en complicité avec les Occidentaux, surtout les trois pays là nommés Ndegero Tozokomona. Et à ne pas aussi oublier que parmi les tribus retrouvées sur le sol congolais, il y a des tribus où leurs origines ne sont même pas de la RDC. Mais pourquoi ces tribus-là ne se lèvent pas pour dire qu'ils se sentent en insécurité? Seulement, ces tribus Yabatutsi Oyo. Bande wana nga bakongole siko nazonge pa ina biso moko. Na yeto seki bolandi makambo na otiko ebisa bino na bokebisi. La chose qui m'inquiète eza boye. Tozo remarqué que Rwanda baza busy na lobbying na bango. Tolanda pour qu'un président local Thabo Mbeki. D'ailleurs, on a oublié, et lui, son avis, son opinion, il a clairement dit que la guerre à l'est du Congo, la solution, c'est avec les Congolais. Yap, les Yankela a zongisi la balle, il y a responsabilité, il y a guerre na est sur le peuple congolais. Alors, que solution à l'Ikambouane, c'est que le Congo doit reconnaître les Banyamulenge comme les Congolais. Ce monsieur l'a dit comme ça. C'est le loko alobia qui a malonga na makambuto alobaki ezalaki que le gouvernement Kinshasa baza faible et incapable ya ko gérer et ko protéger est ya Congo. C'est le loko solo ya lobi yango wana.
Là, je pense que nous tous, nous sommes en accord que Tozana est en pratique à la tête du pays, entouré par les Miyibi qui ne comprennent ni les politics ni diplomatie. Bande konangai, wow, nyao nanga sutukisa kingao. Bande konangai, je vais dire comme ça que quelque part, ça c'est vraiment dangereux. Boyebi ba Rwandais baza makasi na kotambolaka partout dans le monde à travers leurs lobbyistes. Hein? Quand on parle des lobbyistes congolais, on voit les Rwandais, les Tutsis là, les Banyamulenge là. Bisika nyoso bakendaka bazomi benga Tutsi congolais. Et ils sont en train de présenter leur argument comme si, dans tout il y a une manipulation de la part de Tutsi Oyo. Ils ont manipulé le monde. Quand leur lobbyiste bakendaka libanda, ils se présentent comme un groupe ethnique au Bazali persécuté et que les Congolais ne veulent pas d'eux Baza en danger. Tozolanda, et malheureusement, quand on répète un argument over and over and over again, avec un temps, on commence à croire que cet argument-là est vrai. Surtout quand il n'y a pas une voix qui s'oppose à cet argument-là. Des dilemmes, munene biso tozala nango na DRC. Tozana ba lobbyiste congolais te. Oyo pe bako kotambola dans le monde pour nako rebuck cet faux argument batuti bazali ko présenter. Mais quand ils étaient là comme des réfugiés, pourquoi ils ne se sont pas sentis mal à l'aise? Tozolanda, et ils se sentent en safe qui les dérange. Notamment bafanda kana comme Botuti, tous ces années avant que tunga ina binoto botama. Toyoka kiko ba Congolais bazo menacer Banyamulenge, pas du tout. La guerre de Est est bandit na Makambuya, génocide de 1994 et ko s'amplifier avec l'entrée de Laurent. Oya yela kibiso bandoki wana. En complicité avec Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Et je ne cesse jamais de vous le dire, Bande Konanga, les démocrates, Moutubaza, responsables de ce qui se passe dans DRC. Tozolanda, na yo kaki groupe ya ba Demon Rats oyo, ba telemaka na sanzete wana, bazaki kokumisa Chilombo balobio, diplomatie ya Chilombo, diplomatie ya Chilombo, akomi kokende na ba porte bakangamelaka biso. Bande Konanga, alors totala les résultats de la diplomatie ya Chilombo. So yanke oyo aleki si premier mandat na ye na ba voyage ke Europe azongi ye a États-Unis azongi. Ça nous sommes tous d'accord que musala ye botela ke na mandat liboso zala ki a voyager. Mais comment on peut expliquer qu'après tous ces voyages là, Pop vient à Kinshasa, Roi Philippe vient à Kinshasa, Chilombo qui Europe maintes fois, mais qu'est-ce que l'Union européenne fait? L'Union européenne renouvelle son contrat avec Rwanda pour extract et vente yaba minerais qu'on retrouve dans la DRC. Cela veut dire que Chilombo n'a pas pu les convaincre. C'est ça ce que ça veut dire. Il a échoué. Ce que diplomatie nini bato batele makana sanzete, bazo kolinga ko faire bisa vale que Chilombo atambola kinaba. Quelle diplomatie totale, il n'a pas réussi. Il a convaincre les occidentaux wana. De l'autre côté, qui peut leur donner tort? Après tout, à la sérieux. Ton papa est celui qui a mené une lutte diabolique contre le Zaïre. C'était ton père, Moutazala, qui tambola partout, en train d'encourager que les Occidentaux bappent sa Zaïre embargo ya armement. Quand même Laurent est en train de venir avec les étrangers, ton père était content. Il suffit qu'à Mobutu a kende. Et toi, le fils, tu viens pour dire à ces mêmes blancs, que même Satan père moka zalaka correct. Non, non, Satan père moka zalaka correct. Tolanda, mais Satan a zalaka ndengenin. Bosalili kelemba. Par exemple, bolie na ye mutu. Hein? Maintenant, tangu yo conscience ye, oh Satan za mabe. Mozali boma na mutu na yo. Satan okende pas ensemble. Non, nzambe koyoka kolela mutu wana. Tolia kina ye mutu wana ensemble. C'est avec son accord, tolia mutu wana. Est-ce que Satan ko sérieux? Au sérieux te? Même Nzambe asala nyakalinga Satan po yoke kolela? Non. Satan yake yibi mutu wana lié bolie na ye ensemble. Alors, ces blancs-là, ceux qui besoin qui accès et le fait vert, yakoyaba kote selabiso Laurent, qui a occasionné Makambouana, qui a voulu déstabiliser le Zaïre, c'est ce que dit le père. Et le col la balou ba oyo ya mitu ba fanatique oyo ba kei ba lobio aza mwana Tshisekedi ala to tey président le col aza mwana Tshisekedi
apparemment baluba wana batanga ki Bible bien te. Ils ont négligé de comprendre que même si le papa a un don, cela ne veut pas nécessairement dire que le fils aussi aura le même don. Parce que quand on parle de dons, ça c'est Dieu qui donne par son plaisir. Et ça droit na yote. Des fois, on peut voir charisme à papa et qui type pas moi, mais très souvent, ce n'est pas ça le cas. Mobutu était très très bon en diplomatie. Mobutu est un bon politicien, Mobutu est charismatique. Mais il a son fils Zanga Mobutu. Est-ce que Zanga Mobutu a le même charisme qu'avait son père? Pas du tout. Si tu as Zahir, tu peux essayer parce que son nom est Mobutu. Non. Tozo monika kazana azana na elo kwa na Mobutu azalaki nango te. One of the X factor Mobutu abota makika nango abota meka nango. Tu sais que le père kuta azalaki ata na étoile mon côté. Ya azalaki kutu un produit fabriqué par les ennemis du peuple zaïrois qui ont voulu déstabiliser le Zaïre. C'est un homme sans talent, sans étoile brillante. Atikeli biso pe mwana na ye pe même chose égale à son père, étoile ata mon côté brillaka. Bolobio, il faut que maka président na biso po komboneza Tshisekedi. To respecter voix na bino peuple. Mais voilà, nazotal sabino que narrative ya lokuta, ya que le problème na Congo ezali tozoboa ko reconnaître les Banyamulenge, bande konanga bon minimiser eloko wana te. Parce que le col comme koyokama na bamatoi internationaux tokolala wato situki mukolo mususu bayeli biso seule proposition to balkaniser mboka to pesa Banyamulenge mabele. Ça commence comme ça toujours comme ça. Bobo sanatebe mon Israël makambo sala ba palestinien ba israélite ba utaka vous êtes des réfugiés. Tozolanda Hitler visionnaire atimbelaki ke bato baza ba nyoka ba problématique. Tangu ba occidentaux ba koteli Germany complot. Hein? Allez ba ko choisir Palestine, ba kende ko serol ces israélites à lokuta oyo. Bazalaki ba réfugiés qu'on a serol na Israël na Palestine. Hein? Et regardez aujourd'hui ce que ba sala ba palestinien. Avec l'appui à membres à OTAN, on déplace les Palestiniens de leur propre terre, bazo boma bango chez eux. Tozolanda, comment vous expliquez que groupe ya ba réfugiés moko boy bayaka comme des réfugiés? Sous prétexte bangonde ba juif ya Bible. Bomo nanga ili kambu kindoki en pleine vue, kindoki automatique. Et appuyé par les chrétiens qui ne sont rien d'autre que batou ivre de l'otoko. Parce que les chrétiens bazaka normalité. Je l'ai toujours dit. Balangwa kala. Oh, Bible, le baki, une nation sera née. Une nation sera née. Et ça, ben, imposteur, baki, on s'impose, na mabele, abatunde, une nation sera née en Gowana. Et ce qui Jésus était palestinien, selon la Bible. Et les Palestiniens qu'on est en train de tuer, ce qu'on s'en va, ce qu'on s'en va, banani. Parce que ceux qui Jésus koutazaki palestinien, comment vous expliquez groupe ya batumo ko bebaye, bango bami bengi baza ba juif, mais Jésus zan de kona bango. Si ko baso boma bande kona bango, pourquoi pas bande kona bango te? Eza ba faux juif faux batalo kuta. Ba uta kina bango na bango kuna ba kakes. Ba uta ba polon kuna. Partout ba kenda kana monde on leur chasse. Po bazana bizaleli kaka lokola batuti. Everywhere ba juif faux lokuta ba kendaka, on les a toujours chassés. Ils sont toujours été moins aimés. Tozolanda, ah ba balusa makambu, heureusement Poutine que le bon Dieu bénisse Poutine a fungoli volte a bimisi sekele a solo que Mamoulouba vous a toujours dit que Israélites était le peuple noir. Hein? Vous savez combien de fois on a discuté avec un certain chrétien? Ce que le bibongo, oh, c'est où dans la Bible? Israël est ça, Israël oyo. Bande konanga ceux qui poyebi. Ce qui n'a pas na pouvoir, de natie ba chrétien na mutala kana tumbi bango. Tout simplement parce que baza stupid. Tozolanda, baza pensa des êtres moko inutiles à la société. Ils sont gambo, les chrétiens. Baza infectés par la même maladie qui infecte les demon rats que vous appelez les démocrates. Yango bomoni ba chrétien na ba démocrate baza loko moko. Ba diabulu ba mususu kutu ba diabulu ya bazoba. Awa Poutine a fungoli volte ya bibliothèque na ye. Pona ko la vérité ezoko circuler partout kuna siko na ba église na bango li ouvertement. Na banza même siko ba chrétien ya ba congolais ba kondima. Po mundele ya lobeli bango.
Tant que biso bandeko na bango bato moyindo tozoloba ke Israël c'est vous. Ba esclave mental oyo. Ba sang corrompu oyo. Ba descendant bato bautaka na Mars. Ba yeko kitela biso bango na Afrique. Oyo lelo bobengaka ba Christo ba diabolo oyo, les descendants de vipères. Rien de Christ en eux. Baza descendant bato bautaka na Mars. Ba yeba se déguiser ba imposteur moko boy. Bango ba mi komisi ba chrétien, ba mi komisi ba israélite. Biso bana na Nzambe balobi biso nde tozalaki en erreur. Yango bomoni ba chrétien baza ba grand allié. Ya ba mindele. Parce que bango na bangoti bazo partager même sans ba descendre ba être ba utaka na Mars. Ya ba géant wana. Bango na bango. Tolande côté ba chrétien yo ba hypocrite ba cousin ba mindele wana. Yango bomoni kaka bango balingi ba photo Jésus ya mundele na ba mur. Kokumisa Israël alokuta. Siko awa vérité bimika Israël bazalaki noir. Ba chrétien boya koloba lisusu ti. Boya koloba lisusu. Boya lisusu ko défendre Netanyahu na bino. Boya lisusu. Bande ya ba imposteur. Ba infiltré. Bande ya race de Satan. Na o Yesu yemoka benga kabino synagogue du Satan. Ba descendant ba être ba utaka na Mars. Boya ko infiltrer la terre. Bo boti avec les femmes noires. Po ba bota race na bino yo. Bana ba nyoka. Boye bo batemi derrière la Bible. Po bo infecter nos sociétés. Po boya ko push agenda na bino bozalaka nango diabolique. Bo take over mokili. Bo nyoko la bana na Nzambe, bo boma bana na Nzambe. Yango l'homme noir a été persécuté wuta histoire. Et yango na bande komituna, mais comment un homme noir peut se faire allier aux faux israélites? Parce que spirituellement, baza batu moko. Ce sont des cousins. Makila mabe, ban centre ba utaka kuna na Mars. Ba géant. Yango planète na bango ezikaka. Ba vagabonds. Batu bazanga sika kotelemela. Ba uti kuna na Mars na bango beko bota avec les filles des hommes. Ba koma ba kende na Argentina. Bazonga boy. Allez na Congo, on les appelle les chrétiens. Raswana, bango wana. Bana na bango. Batami pepa kaina. Rasia bato baza condamné à l'absence de Dieu. Bazanga place. Tal. Yangwana bazo fungolisa ba église chaque avenue. Bazo luka par tout moyen ba s'imposer. Ba vagabonds. Batu moka ka ndengwana mipepe kaka yengaka kote ya te batu baka mabuzoba po baganyaka le bandimi po batinga la place wana. Oh, Yesu alobaki aller prêcher ma parole. Ya alobaki aller prêcher ma parole ngona bino rasia banyoka. Parole ngwa Yesu alaki pona bino. Le vrai Yesu originaire, un homme noir. Et puis, bakoko na biso en Afrique ndeko to balakisa ke spiritualité. Yé pas allé qui peut élève la spiritualité. Ba diabolo oyo. Ba chrétien oyo. Ba imposteur ba ko corrompre religion ya bato. Yango wana bo changer na ba énergie ba religion. Oui, tolo ba vérité. Ba ndeko nanga boyebi ces trois religions, christianisme, judaïsme, na islam. Ils ont leur racine en astrologie. Ça, c'est la vérité des choses. Hein? Et puis, en astrologie, particulièrement avec la planète Saturne. Saturne qui est représenté par les Mbujamai, les Ntabadelo. Toyokani, nde image ya Saturne yango wana. Tozolanda, non? Et autrement, on a appelé Saturne Amun. On lui a aussi appelé El, Yahweh. Il a s'occupé de karma et la loi, justice. Tozolanda. La religion, normalement, c'était comme ça. À l'époque. Quand les gens parlaient de Dieu, ils se référaient aux planètes, là, aux étoiles dans les cieux. Yango Bokomona, on a toujours dit notre Père qui est aux cieux. Tozolanda, c'est toujours dans les cieux habitent les anges, malgré leur grade, et Dieu habite là. Tozolanda,
C'était comme ça et il tirait hommage à la planète Wana particulièrement. Et ce qui bozongi, les sous ciment. C'était Saturne qui était notre soleil original avant ce soleil ici. Tout avancé les sous le temps. Après, corrompu Moussousou Nani roi, non, empereur, et qui César ou bien Augustin, one of them. Si je me trompe, vous corrigez. Yé moutaye comme makambu ya Dieu soleil. Tolandi, hein? Et à partir de lui, Christianity a morphed, surtout Christianity. Parce que l'islam est toujours très très fondé na makambu ya Saturne. Christianity est comme cette religion que vous voyez, vraiment influencée par le Dieu soleil. Même nous colonna bango basambe la kase zalaka mukolo hommage au soleil. Tozolanda, parce que normalement dimanche est le premier jour il y a semaine. Et samedi, Saturday, le jour de Saturne, est le dernier jour de la semaine. Tant que bokendaka musala, système moyo panchaka tonton, to benyango chronos. Et ça, quand tu dis chronologie, donc les temps, tozolanda, parce que temps exagérant, c'est Saturne. Maintenant, na ebite comme on est qui n'est qui africain, vous ebite perdre ba écriture nyonso, hein, mais ça ne change pas à qui nous nous référons. Exactement ce que bengi moi, the sun qui est changé, que tu parles de quelle étoile? Tu parles de la même étoile, n'est-ce pas? Ok. And, qu'est-ce que je voulais dire? So, tango kenda comme ça, le but au salaire qui lundi, de telle heure à telle heure, mardi, chronologie à bâton na yo. Et les samedis, on te paye, n'est-ce pas? Voilà. Hommage, normalement, toutes ces trois religions-là, normalement, n'est bandélé. C'était, bayeba kike, tozolanda, mibeko ya Saturn. C'est vrai. Jusqu'aujourd'hui, il y a quand même l'influence toujours de Saturn dans nos sociétés, n'est-ce pas? Mais ça a été corrompu. Toyokani, même le gouvernement de soi-même n'est pas mauvais, mais le gouvernement a été corrompu. Toyokani, parce que Saturn, c'est la loi. Et Zalabotali Wuta Bakoko Nabiso na Africa. Bazalaki un peuple gouverné par la loi. Ko yibelo ko mutute, ko salela mutuma bete, ko zo mwasi ya mutute, tout ça là, bazaki jo batami beko. Bato yo bawutaka na Mars oyo ba descendant ya batuana. Bato yo ba infiltré ba imposteur oyo. Tangu bango ba ye bazui bana na bango ba koti bango na ba government. Bana na bango nande ba ye ko corrompre le système de gouvernement de ce monde. Tant que le gouvernement de ce monde est diabolique, c'est à cause de bango. Donc mission na bango c'est qui va corrompre tout ce que Dieu avait établi. Ba réussir nanu ko zoba diable ba chrétien ba sambela kande dimanche ba sala hommage na Dieu soleil na bango. Et puis ba za ba trop mitu sala kate hein. Et puis beaucoup na bango li sur le 25 décembre ba ko glorifier mbotama Yesu. Mais le 25 décembre, on fait l'hommage à Saturn. Bino bolobi ke o waneza satana bino batu bobo boza batu ya PV batu ce qui peut bon quoi bino mukolo Yesu na bino botamaka. C'est simple. Kwa ni ko yako célébrer date liée na Saturn. Mais bino bolanda énergie à moyi. O monaka baza batu confused mental. Mais comme na bango tout ezaka ka bulu yeke. Yango ba ko déstabiliser mokili. Ba ke ba corrompre na ba église. Originally, église n'était pas mauvaise. Originally, ecclesia est un groupement ya batu. Lokola tangu el. Azali kotambola na peuple hébreu, groupement wana on appelle ecclesia. Ba diabulo lisusu. Bato yo ba wut, ba descendant ba être yo rejeté là. Oh bato planète na bango maye kauka. Planète na bango comme un désert. Ba vagabonds, bazanga bisika kokende. Bomoni batu wana baki kosala l'expérimente sur la terre. Ale banganza mela biswao. Baye ba corrompre lisusu église. Bazui bana na bango, ba tchetche bango na ba église. Ba établir Vatican. Wana pesus ka keza kop na bango Ale ye pa boti ba église. Ti to komi bisika to komi na ba binzambi oyo. Église comme une place, comme un kima. Parce qu'elle a été corrompue par bateau yo, ba descendant bateau ba utaka na Mars wana. Balingi ba coloniser mokili. Ils veulent contrôler la terre. Tozolanda, balingi ba corrompre tout ce que le bon Dieu avait établi.
yango na bomoni mokili ekomi déséquilibré. Mabe ekomi malamu, malamu ekomi mabe. Otala na government politicien ye moko moyibi numéro 1. Mais originally, ce n'était pas ça ce que le government devrait faire. Que gouverner peuple, demander boigna. Et qui donnait l'autorité et ce boigna-là? Le Dieu, le créateur. Les là, comme quand on prière, on va sembler ceux qui m'ont prêté serment. Oh, nous prions en Jésus-Christ, blablabla. Mbebuka kana mbebunde soko prier. Azo sala dia ba calculer ba transfert ne ba dollar ko sala na compte bancaire. Azo calculer déjà ba minéré, mabula ba minéraux ako yiba. Yena bana merne déjà ba siba diviser. A tellement na tomboli pe loboko, je prie au nom de Jésus-Christ. Yezo bango ba fabrika wana, yezo na bango lokuta wana ba fabriquer la bato. Oh ba ndimisa ba esprit faible. Yango bomwe na kati ya bato na bobangi na Nzambe ezalaka te. Po bazalaka ya Nzambe te. Eza bato yo, donc, et puis balingi bitumba, balingi violence, regardez leur comportement. Race ya bato ya moto. Kaka lokola bancentre na bango ba utaka na planète agressive Mars. Yango bomoni nature na bango balingi kaka kotangisa makila. Ils obtiennent leur énergie na kotangisa makila. Bonga kako oh tragédie, oh babise baluki batu bakufi, sacrifice. Oh baluki gere batu bakufi batiki ceux qui maki assez de temps etangi. Batona bazwaka force bango na kotangisa makila. Même na tuba secteur na bango bayaka peka ko yiba et puis ba corrompre wana. Leur cérémonie makila kak balingi makila lokole kambu mususu. Basa batute batoyo. Oyo botika ba infiltrer les églises. Oyo botika ba infiltrer the government. Bana na bango baza bad news. Baye kaka kotangisa makila. Baye la ba sacrifice ko sala hommage na bakoko na bango bautaka na Mars kuna. Baza bato milimu ya ba vagabond. Planète d'origine na bango e kauka po mabele kaki bango. Baye kokuta la terre ezalaka beautiful. Très bien. Notre planète verte. Na richesse nango, na bambisi. L'homme noir afanda kine na planète na yawa calme. Toza ba premier habitant wati. Ale ba diablo wana baye. Baye ko mingle na biso. Tale sika ba memi mokili. Lelo l'homme noir soka lala la mu qui a décidé pas comme une PD. L'homme noir soko tie président azo réfléchir ba compte bancaire na déjà. Ko banga na Nzambe ezalaka lisusu te kima bango. Po bomo na kake bazaya Nzambe te donc eza race moko boye ba korompi ba boti bana na bango tina kati Afrique bana na bango bazati e bongo bokanisi ba chilombo oyo tango ba allemand bazoko pona ye bokanisi ba pona ke pamba bayebi sika bana na bango bazalaka bisika bana na bango babotama bayebi bapona ki ye po aza mwana na bango yango bomoni lela ti lola kokobimisa gouvernement te yo sali mandat liboso operdaka 3 ans okoyobimisa gouvernement yambalo ozusu mandat mibale yo nozolekisa lisusu temps ozobimisaka gouvernement te parce que c'est un comédien aza muta théâtre azosala film oyo eza nde likambo ya long métrage nayebi te nde épisode oyo eza épisode siko ya Chilombo. C'est tout ce qui est là. Ce bosali keba te lobi tango ya kokende ba remplacer acteur mususu. Parce que c'est tout un film bato ba osala bato. Les réalisateurs occidentaux no bacheki wana. Lui il n'est qu'un acteur na kati film na bango wana. Azo kosala bato basambla abebi simbongo ya contribuable congolais a voyager a vutula kwenda. Oh diplomatie yeli biso résultat échec. Comment yo tamboli na bamboka wana et les mêmes gens là babaluki ba signer na bango accord avec Rwanda. Et ces gens-là ne veulent pas vraiment de condamner Rwanda parce que tu ne les as pas convaincus. Deux options aller. Soit aux appels na katia kop na bango sala bisonde ba jeu, soit aux incompétents moko na bango kutu ba ozo kuto sérieux. Nde le seul hypothèse wana ezali. Soit il est incompétent na bango moko soki ya balusi mukomba banjo seka na bango. Ba ozo sérieux. Et puis kotala ka Chilombo
Au moins, on a gazam, tout le monde soka poussé ni pene na batouana, ba fabalobi, oui, mais tiens, on vous écoute, hein. Na biloko azoloba, ko tout le monde a kaka, après ce poste de cigare na opelisa, o mela, o beta moi shot na whisky. Donc, o bloqué tout biloko azoloba, on a ok kutute. Oui, oui, bon, bon, c'est le na malonga koloba, o ko convaincre yo. Preuve à convaincre batute. Ba voyage moko qui n'ont rien produit. Likam tozana ngona Congo bandeko nangana lobela ki l'autre fois. La diplomatie congolaise, la politique congolaise, eza genou eza par terre. Nde likambo na biso yango wana. Na face ya monde, tozana ba congolais bazoko vendre argument ba congolais te. Par contre, bandeko na ngai bozo makambo sérieux. Rwanda ba comprenait loko depuis kala. Et ils ont fait un très bon travail. Il y a qu'à convaincre les autres gouvernements. Il y a comme bim tala baki ko tela tina makanisa tambo mbeki. Tata wana na mandefu na ye aya zo kota makambo na biso ayebi genèse makambo te mais il a parlé en faveur ya batutsi parce que ba convaincre ye. Mais Chilombo ya kenda ka South Africa. Mais comment est-ce qu'il n'a pas pu convaincre Tatouana? Et Paul Kagame a convaincu ces messieurs-là. Botozolanda, pour moi, que moko ayebi koloba, l'autre, on me dit qu'on mange trop de bois, quand on conçoit trop de chiens, on perd l'habilité de négocier. Mboa za nyama ba memaka ete na bitumba po akokende ko gba révéler position na bino. Si ko imagine nyamo ayebaka ta secrétaire azanga ne diplomatie. Si ko muto aliaka nyama wana, est-ce que muto wana akozala diplomate? Akoza diplomate te? Akokoma na cerveau ya mbwa. Azoko ganga kaka eloko malonga te. Bongo mbwa azalaka ndenge nini? Mbwa azalaka azala lopango na bongo azoko pona nini? Po mettre na ya. Azoko alerte, il y a un problème. Kasi bima kendo ko bundati. Makasi nezalaka na lopango na ye. Chilombo azalaka ndenge nini? Rwanda est en train de nous attaquer. Rwanda mais bazoko attaquer yo bunda. Je dois aller demander la permission. Je présente mon argument. Donc, caractéristique yambua o yaliaka wana, c'est comme ça qu'un chien se comporte. Mbua, boyebi mbua zalaka kwa ta moni moyibi azo matana mur. Ye wana, azo c'est la maître na yabima. Donc, ya ganga ka po alerter, il y a un problème. Azo ka jamais courage à poursuivre mutu na libanda babunda. Alors, un homme qui consomme trop les chiens, est-ce que Moutouana a une personnalité à leopard? À cause de la courage à lion? Non. À cause de la kakana bizaleli le kola ya imboa. Le Rwanda nous attaque. Où sont mes maîtres? Aza ni berger allemand, ni people. Aza kutunde puro dog. Omwe puro dog wa mikewa na baganga abang sene kutumutute nde bongo yaza po oya ba berger allemand tout asili na kolia atikali kana boya ba ya ba puros wana boya ba puro dog no ye kutunda meka katako kende pene na porte te akogangela kaka wana akenda kana porte kutute berger allemand kutako ko kendata siko balie na kabe akamwanga na mupomba balie tous les bergers allemands balie bango mboke tikali kaka na puro dog moko président Nabino. Yangwaza même caractéristique local à puro dog. J'ai réfléchi de construire une mur entre nous et Rwanda. Rwanda nous agresse. Te po yi atonga ki compagnie ba arme na Rwanda. Non, tokende na en tout cas ba demon rats oyo. Ba demon rats. C'est boti ko lia ba mbwa ko? Boti ka ko lia mbwa. Bon, comme la mentalité bamboua, n'a réfléchir un peu moutoyo. So, Rwanda n'a pas une compagnie qui fabrique les armes, n'est-ce pas? Mais M23, bazar armé par le gouvernement rwandais. What the hell you could tell moi accusaka Rwanda all the time for? Tout ça là, est-ce que ça prend un servant pour poser la question, mais d'où viennent les armes? Hein? Non, so Rwanda n'a pas une compagnie qui fabrique les armes. Mais Rwanda
azo fournir ba arme na M23. Guerre c'est presque 30 ans. Wait a minute. Nous savons que ça coûte de l'argent pour maintenir une guerre. So, mbongo na zo tawapi. Na budget Rwanda, est-ce que Rwanda est un pays développé ou bien un pays en cours de développement? Ce qui est en train réellement, il y a que fournir ba arme wana. Nani mutu azopesa Rwanda le support financier. Mais mutu wana il faut attaquer. Rwanda nous agresse. Rwanda nous agresse. Rwanda t'agresse avec quoi? Pour Rwanda, c'est l'arme. Arme M23, Simbi, ezouta na Union Européenne. Yangwana bomoni preuve atamoko ezalaka te pona ko link Paul Kagame na makambo sala magana Est Congo. Par contre, il y a des preuves ya ko lier makambo sala magana Est Congo avec les impérialistes. Mais le poodle dog qui est là ne peut pas attaquer ba handlers na ye. Azobanga bakwa ko sala ye unamuwa wa musée. Poodle dog na biso national afanjwana. Woo woo woo. La France, please, 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 please. Woo, woo, woo. Eh? Boli bisana mela mai. Et puis, boy pour le dog azaga soka soko bark, eh? Na ko bark ne zalaka si mignon. Po zalaka nango makelele pété. Ezalaka woo, woo, woo. Donc kabino batnaka chandaku. Na peut-être soko telemi kaka libanda na ndoko koyoka ye. Voix na ye intimidaka kutu te. Tolanda. Bongo se mona pour le dog asa la face na pitbull. Bakolia yeti. Oya biso pitbull tangwa ganga Rwanda, Rwanda. Kalo kwa pitbull ko. Don't nobody be here. Don't nobody listen to him. A voyager, titi. Bazu contrat ba pesi Rwanda. Lord have mercy. Pitbull na biso intimidate. Poodle dog na biso a intimidate pitbull te. A intimidate ba berger allemand te. Pour Rwanda bango ba comme ce qu'on le berger allemand. Pour bango peut répondre aussi à leur maître. Mais bango bazo au moins ba agresseur. Hein? Ba comme dans bango de bazo ko intimider. Monde en envers. Ceux qui habitent au président, à la kata, berger allemand, yenda intimidé. Normalement, Rwanda, il fallait qu'il y ait un gonde à la poodle dog. Mais makambu renversé. Biso tozi poodle dog, kuna bango batikal na berger allemand. Yango berger allemand, soka lale à la mouki a destin kota na DRC a kota na e. Oya biso poodle dog. Woo, woo, danger, danger, woo, 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 woo. Wana po ba handlers na eba koyoka ba secourir. Well, il y a un problème avec cette idée-là. Ba handlers na ye, ba handlers a Chilombo, baza busy na makambo salama avec Russia na Ukraine. Russia wana zoko menacer ko utiliser bombe nucléaire. Ba handlers ba kina Chilombo, baza busy na bazon nga ba sauver bango ba nation. Then got time. Ya poodle dog ga woo woo woo. C'est à toi-même de défendre ton pays. Oh, je ne suis pas homme de la guerre, je ne suis pas homme de guerre, je ne suis pas... Mais laisse le pouvoir. Oh. Même King David, bino bode fakabatu na Bible, ça kako bunda. Hein? Bobengi zambo éternel, Dieu des armées. Botalanga ili kambo. Y'a un archangel bobengi Michael, mutoma pinga. Yo ya kolobo, même ye Yezuana, bo atribia kana babitumba contre les satantes. Yezo na bino akende ko perdre bitumba kuna na Golgotha. Yezo na bino fabriquer wana. Yango ya kapete. Oyo sido Yezo na bino bokrela ka batu wana. O babeta ki kuna na Golgotha. Donc c'est comme masolo ngwa bitumba. E bongo Armageddon na bino lo kuta oyo bobangisa ka ba yuma wana ba chrétien na bino wana. Et ça fait comme masolo bitumbati. Alors comment tu peux te dire que ça soit disant chrétien, oh je suis l'homme de la paix. Yezo za prince de la paix, maya ko bundisa Satan. Isiko yonde ko corriger ba paix angwa. Prince de paix kutu ayena mission il faut que ndoko bunda. Bien que ndeba beta kié atikité, atetu, aloba ko zonga lisusu, ayela ngo siko na formule Armageddon. Iyo lobi olandi Yezu. Melanda par exemple.
yo pe zala lokola Yesu yo pe kende bitumba na kuna na ngomba Golgota. Golgota na biso eza wapi? Este ya Kongo nde Golgota. Kasi kuna nde sika bitumba ezaliti. Kaka koyembelaka bato. On a Golgota victoire, victoire. Alors, kende kuna na est ya Congo sika victoire non faut déclarer la ngonde kunati. Yoko yemba victoire on a banzembo ko kende ko déclarer ba victoire na Kinshasa. Golgota zalaka na Kinshasa. Na est kuna nde bisika bitumba ezali. Kuna nde bisika monguna telemina minduki. Kende ko bunda. Au moins Jésus a osé d'affronter le Satan. On peut dire que votre Jésus quand même il a osé. Yo peut oser ata qu'on lui a frappé mais oser. Peureux. Peureux. Oh l'homme de paix, l'homme de paix. Outa mon kilo a été corrompu. Wapi société qui s'est imposée par la paix. Comme quelle nation? Bandonga boye binin. Boye après 2e guerre mondiale, il y avait des treaties et signamaka qui ont attaqué Germany, qui ont attaqué Japan, n'est-ce pas? Ouais, laisse-moi vous dire, boye que China est une grande puissance et puis parce qu'on a méchant Japan, n'est-ce pas? Utaka la Japan kala kende ko envahir bango, n'est-ce pas? So then I'm happy with them. Mais vous savez quoi? Il n'y a aucune nation qui a causé ko attaquer Japan. Pas à cause de la présence militaire américaine au Japon, bango moko ba japonais boyebi ke basali ba armement bitumba. Yes they did. Yes they did. Réfléchissons hein. Na deuxième guerre mondiale, batu ba signé ba treaty. OK, Japan n'a plus le droit de faire les armes. Alors comme conséquent, on ne peut pas aller faire la guerre na Japon. Ba américain na hypocrisie ba bito ko placer ba base militaire kuna pour le protéger, right? Parce qu'il y a un grand ennemi China, right? Mais vous savez quoi? Japan a fabriqué les armes. Yep. Donc, les lois américains va se retirer. Japan est capable de kubunda. Bako répéter les biso masolo basalaki na deuxième guerre mondiale. Oui, oui. Bongo bino bokantine, bango bazaka pe na sengo na biso, bazaka pe na sengo na biso te. Bango pe bazaka pe na faux souvenir ya Hiroshima. Mais baninga tala mayela baninga. Germany excuse me, officiellement ne peut pas faire les armes, right? Et puis tu ne peux pas attaquer Germany. Guess what? Germany a des armes. Oui, oui. C'est ça l'anda. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune nation qui existe. Oh, la paix. Je suis l'homme de paix. Mais la nation, en gros, tu as que beaucoup attaquer, bango te pas la nation ba paix. Bango na basali ba armes. Basalaki ba arme ngo pa prêcher la paix, basali ba arme po bazo se préparer en cas ya bitumba. Pourquoi bango mo ba mitika kité? Bango kutu garantie ba américain ba tia ko tia ko ba base militaire pe kuna en Allemagne pour leur protection soi-disant. Mais Germany basali wa bango minduki. Biso na Congo pour dog na biso lobby, je suis homme de paix. Au moins kaka farceur. Farceur wetu wa mene na mbujima yesika uta ata mai ya komeleza la kate basomba ka sachet mai kuna 1 litre $1 misale za la kate to boite cousin na ye Kabila ya kendo ko boma miba mais yo so sali pe au deuxième mandat non na pouvoir même dans les régions d'origine bino bomona zo raisonnata ko bongisango moyibi aesala ba théâtre azobinisa bino kaka na bakor na wana buchanda o batata na abandaka na balie na ye oh Sun City ba M23 c'est ça makambo ya les accords c'est pas ba 23 mars oyo comme la biso la M23 ça vient des accords ba signaka wana ba yeli biso kaka ba accord na ba accord du théâtre de chez nous pona ko distraire nango bato yangwana bomoni mais chilombo mbongo nyonso yo na bana mère no boyibaka na kesi ya l'État okokaki ko former nani lobbying batu ya lobbying babandaka pe ko tambolaka dans le monde en train de défendre cause ya mboka yo fanda na mboka occupe-toi na sécurité ya mboka kaka bitambola tambola pour nous amener aucun bon résultat bambongo nyonso no gaspiaka ba voyage na qu'est-ce que tu as accompli et le côté bisika okendaki convaincre bato yango te mais salisa bureau ya lobbying makasi ya bakongolais
Ba Congolais babandaka pe kotambola na monde to contredire. Lokuta oyo Rwanda bazoko tiaka na monde contre le Congo. Soko fournir ata 1 milliard de dollars au kutu wana na kebela ata 100 millions. Tokozala pe na ba lobbying makasi lobbying eza très important dans la réalité à monde tozoko vivre lelo malheureusement mais ça réalité aussi des choses. Rwanda se sont investis na lobbying biso tozaka na ba lobbying te. Ce qui lobbyiste congolais se présentait Libanda, c'est un Mututsi. Et il se présente comme Mututsi congolais. Où sont les Congolais du sang? Bazate po na ba lobapé. Ba sénateur à Awa. Ils écoutent toujours l'argument venant de la bouche, il y a soi-disant lobbyistes congolais qui sont les Tutsis. C'est ça le problème aussi. Bitambola, tambola, bitambola, tambola. Pour rien accomplir. Kinshasa ezaka kasal au juste Chilombo. Secteur nini yo saliata bien au reçu. Comme quel secteur? Kikuluna ezakaka. D'ailleurs, baptisé par le gouvernement congolais, oui, gouvernement yo baza bandoki. Quand le gouvernement ba tellement corrompu, et puis Congo bozui malchance. Ya koza bayini à la tête du pays. Bato balinga kabinote. Phénomène Kuluna ezali sanctified par le gouvernement congolais. La police congolaise travaille en conjonction avec le Kuluna. C'est la police congolaise qui fournit les armes et les machettes au Kuluna pour théoriser la population. Kuluna est affaire ya government ya Congo. Wana pe toko banda kolobango pa haute voix monde bayeba ke le gouvernement congolais est dans le business de théoriser ses citoyens à travers le Kuluna. Banda konangai, phénomène Kuluna, ezaka ka bana moko te ba théoriser batu, ils ont la bénédiction du gouvernement congolais. Kabila mtabanda ki biloko na oui pona ko traumatiser ko théoriser batu, Chilombo continuer nango. Ça je vous le dis. Le Kuluna bazoko tambola avec les policiers pour théoriser les Congolais. Quand on parle de la police congolaise, on parle de gouvernement, n'est-ce pas? Alors, bon, que vous êtes dirigé par les gens qui ne vous aiment pas. Batomite Mamabe. Les généraux congolais sont impliqués dans Makambo Salamana Est ya Congo. Yemoko Chilombo a yebi position Bamindele et il avait accepté. Bozana Moututin, Bozana Binona, Bozana ba dirigeante. Le gouvernement, tous les le système doit tomber. Nava policier wana, il faut kanga bango, ce sont des criminels. Chef à police est un criminel. Oui, oui, ce monsieur-là doit être arrêté. Parce que c'est sa police qui travaille avec le Kuluna pour théoriser la population. Ce monsieur-là doit être arrêté. Et les voyous qui travaillent dans SNEL, dans la régie des eaux, on doit les arrêter. Comment on peut expliquer un pays marine comme le Congo, bozalaka na manquement maïté ba rivière tenta. Mais maïe bimakana ba robinet batute et puis en pleine ville. Comment on explique ça? Comment on peut expliquer bozana barrage inga? Moi pe bimela kabina tembete puis bozape na maïe belé, mais bozalaka na courante. Fleuve Congo est Kaouki. Toba lac est Kaouki. Pour te expliquer pourquoi vous en avez couranté. Même Tripoli, qui est officiellement un pays désert. Bazakola na molilité. Tire le bala la rapé na molilité. Kadhafi, Muammar Kadhafi, il était un bon dictateur. Il a aimé son pays. Tala trouvé qu'une manière ya ko extract mai na Tripoli. Na base de ce que Congo est à désert, le la Tripoli ne va devenir à chaque instant. Pour tous les gens belé, mais tous les leader incompétent. Miyibi, seule compétence, bango ba yebeza art du vol. Ba yebi art mo sosouté, ba voyou. Donc, batumoko ba pesa kanda. Mutamute mamala mwazate o azoko diriger mboka wana. Ko banda na so disant votre président, votre pro dog wana mutu ya pe. Moyibi moyini. Et bon, il y a toujours que la police congolaise a théorisé la population. Il le connaît. Aye biango.
S'il veut que le Cambo Koulou ne prendre fin et que prendre fin, il n'a pas cette volonté-là, il n'a pas cette volonté-là. Et bino peuple. Bo se convertissant dans la religion na bino na oyo ba corrompaka wana. Pobo bele la ka Yesu wana fabriqué par vos colonisateurs. Ako sungabino. Avenir ya Congo c'est entre vos mains. Vous êtes nombreux. Et là qu'on est la kabino bo tele mate bo bima bo défendre mboka na bino. To lembi na biso pe chaque fois tozolo ba peuple ngo tozolo belela. On dirait yango bato ba utaka na Mars ba botaka nde bino nyonso ngo bozaka ba descendant na bango. Comme on a tozo kanga bonzo kande boza na mno ba cousin o comme on a pe boza boyebi ko pango Non, parce qu'on doit aussi se poser des questions. Parce que si vous étiez réellement les sangs purs que le bon Dieu avait créés, oh, il y a solo ban centre na biso ba tikaka bolinga botelema kate po peut-être moi goûte ma kila batona pe na misisa na bino moi botelema contre ba parrain na bino ezate bozo ko accompagner la vision parrain na bino eko kisama oui allez bossa la semblant au Congo passe ba jete Congo passe c'est ton pays ceux qui bobimi na balabala même 100 000 monde kolobelela changement kokota bo fandi na bandako na bino po tiaka makelelo passe ya biso totaleli kaka Yesu totaleli quelle est cette nation sur la terre atalela kaka Yesu et puis nation wana ezali na ba poto boku fela kabo kende bango mutu bayelaka bino ba Bible ngoti siko bango bafanda ka bazotalela kaka Yesu te pona nini Yesu ngo azaka ya bino ba Congolais yo yebaka Yesu ngo a Bible oh Jésus de Nazareth tanga ville na kati ya Congo kombo Nazareth dans makambo yelo ya mopaya ye kolo Nazareth sawe wana zoko bundaka azobunda l'existence ne bien kazo ngaiba mabele ya bato yo fandi Jésus de Nazareth talampala lokola Jésus de Nazareth peuple bana mabe ba complice oui vous êtes accomplice boza ba allié ya ba descendant ya ba papa na bango ba utaka na Mars boza ba allié na bango eza ba jeune abino oui souffrance ya Congo ezali avec complicité de peuple congolais boza ba complice na souffrance na bino moko yap bolingi souffrance na bino eza ba jeune na bino po soki boyebaki likambu te bolingaki bo se révolter bomoni bakoko na biso batelemaka basalaka révolution contre ba belge bazalaka ni na ba YouTube n'y avait pas les mamumuluba mais s'organisaka batelemi ba belge pe basantaka moto bakei bino bozo telema te parce que ba belge yango bayaka ba boti bino boza makile infiltré vous êtes des infiltrés ba descendant bato ba uta Mars boyo ko kotela biso na mboka bozo prétendre Congo pasi so boke réunion na bino buchanda le boseki bisoti bolo bitika bango kuna babela ba AVC baganga ka pona biso toko bimate et puis au Québec na monde ya butu boza très développé 5 chantiers kabila ko ko tonga te na moi na butu atongela bino ango oko mona bona butu bozala kana ba société bozana ba building maye bimaka ku yango na moi vous acceptez de vivre sans maille sans courant bo fandi na bino pas boyebi que vous êtes riche pendant la nuit peuple nocturne richesse na bino na butu et puis bolinga ka chilombo na bino na po bino na binoti boyebani boza développer na butu bosala batu ba jeu oui bande konanga na ndolobela bino ka bongo soit vous êtes contre le système ou vous êtes pour le système il n'y a pas in between même yenzambe pas lingaka in between te soit aux chaud soit aux froid makambo batia dawe zate soit tu as le sang congolais en toi tu es 100% humain tu es le descendant de nos ancêtres congolais ou tu es un sang corrompu. Il n'y a pas in between. Et ce que vous avez solo congolais, telema pona mabela bakoko na yo. Soko za makila oyo ya bato ba utaka na Mars wana. Badi eputo yebi ke boza wana pe na Congo. Oui bana na bino bo infiltra bana na bino partout dans le monde, on le sait. Je me pose la question, ceux qui bana ngo bazande majorité na kati ya Congo. Parce que c'est impossible d'accepter qu'un peuple, on lui fait souffrir comme ça.
peuple yango accepté na ye. Comment est-ce que les autres nations, le peuple peut se lever, se révolter, sauf le peuple congolais? Ah, na comprendre le numéro nabino. Aba jeune nabino. Ezaba jeune nabino, oui, oui. Ezaba jeune nabino. Boye bani. Boye bani. Donc, ça, Nathalie Bianco, le vrai sang Congo n'a pas comme une minorité. Nous sommes entourés par descendants de makila oyo corrompu oyo. Si vous pouvez embrouiller batu, ba yela biso ba argument baza ba chrétien, ba miso ba lebito za ba demon rats. Et là ba jeu. Bon mon ba chrétien même Yesu ko tozo reconnaître bangote, bango wana. Donc yango bozo mona ata parce que Satan daza patriarche ya parti politique ou démocrate, n'est-ce pas? Mais Satan zalaka na art ya ko séduire na maloba. Tala Chilombo. Un démocrate boite azo kende na Europe ayebeka ko séduire batute. O mwaka bato baka bato ka ba mvutuma kaka. Ça est l'exemple tata no Satan. Satan séduit Eve kuna na Garden of Eden. Satan te belé que il séduit. C'est un bon parleur. Il est éloquent. Kenata yango bino ba demon rats oyo. Tango bo kenda kana ba Europe on commence avec Chilombo. Okona d'exemple à Satan te. Yo ibo séduire te. Moza mwana na yeti. Okoko séduire okola nda yete penza. Naso comprendre bato. Donc ce qui ba luki bino na nature ya Nzambe bozate. To luka bino taka na caractéristique ata ya patriarche na bino le Satan lui-même, kuna peka qu'on ne vous trouve pas. Au juste bino boza batu nini. On dirait batu moko créé le 8e jour quand le bon Dieu s'est reposé, Satan a tindi pe ba démon ba créé bino. On dirait que le fils de Dieu ba sala ki rébellion ba sekende ko bunga kuna na Mars, ba ki créé bino, on dirait idée on a peu cause à la vraie. Parce qu'on ne vous retrouve pas ni dans la nature ya Satan, ni dans la nature ya Nzambe. Vous avez la nature ya bato ba utaka na Mars. C'est l'explication ngwana, c'est l'explication ngwana. Po ba koko na biso sur la terre ba bundaka. Po ba sauver Afrique wana. Voici les êtres terrestres ya solo solo ba bundaki. Po yo mi benga congolais ba koko ba telemaka ba bunda. Yo fandi ozotala mboka no ezokende. Oningi ko bunda te. Nasna loba mukolo toko changer système mboka wana. Toko sala ba Aden. Oui oui, toko sala ba Aden. Moi je vous dis bande konanga, tout congolais n'est pas congolais. Bino toko pikola ka bino. Boko lukanzela Mars. Ou bien na kotiate bino na masuwa, na kati bino sa Atlantique boyawa na Florida kuna na NASA. Bon mata na ba space shuttle ba tika bino na Mars kuna. Après tout ce space shuttle c'est comme na Mars kuna tekendo kanga ba photo. Po ba el botala soki boko zonga kuna. Yango space shuttle lango na na zuli biso ka résultat malonga te bo zonga ko bo kende tale pa batata na bino za kuna na Mars. Bo tikela biso Congo tranquille. Bo zela. Mokili bakotianga penzo mwana mutulokola ngai Hitler akosaki. Boko 4 Océan Atlantique direction wapi? NASA. Oui, oui. Uli bokende sebena ba Brésil boko les États-Unis nzela sima. Tolingi boya wate. Po boya lisusu na milimu na bila na mabeya wa. Po biso pelo bia ba ko envahir biso to banda sukolela. Do mon kande bozana Congo mukolo ezali boke lamukela na NASA. Direction planète Mars. Oui, oui. Mundela zoluka kutatala ceux qui l'ont peut survivre là-bas. À cause de binoti. Akesa la bino experiment. Et pour na banza boko survivre kuna po bozana Aden akuna. Poso bozaki pendana Aden ya Congo bonga bo bundela Congo. Bo bundela ka Congo te po boyebi que Congo n'est pas chez vous. Voilà. Ba milliardaire ba soluka ka bato ko tinda kuna na Mars. Ba kende na Congo ko ya beaucoup de candidats. En commençant avec Chilombo lui-même. Chilombo comme on a ceux qui bokene na Mars, azata na besoin d'oxygène te. Akopé ma très à l'aise, il est chez lui. Il est chez lui. Ako reconnaître pas inabango. Congo c'est pas inabango te. Yango bomoni azoko yiba na il s'en fout de Congo. Pourquoi c'est pas inabango te? Au moins la bonne chose, bon mengonyon sur la terre kotika sur la terre. C'est le loka malo ya malamu yango wana. Bokana c'était Chilombo. Bokana c'était ko yiba na Congo, oko kende na eloko terre sur la planète Mars te yi. Ezala ko kende na Mars à travers liwa. Tout ce qu'on à travers NASA.
obe yo mutu ndoko kende kuna boyo kanti okenda bambongo na biso na ba or na ba coltan kuna ekotikala po eza biloko ya terre ekosurvivre na Mars te coltan ko survivre kuna te eza makambo ya terre eza richesse na biso nzambe apesaka biso donc sala bateatre ndenge osala bomengo wana tu ekotikala kaka na se ya mokili awa epuis tokozongisa yango na DRC okokende kuna na Mars na maboko na makola ebongo kuna na Mars wana beza bacoltan likambo nini alors epuis mboka na bino planète na bino ekaukaka planète maudite ekaukaka kasi par malédiction ti malédiction nzambe azwi akausi Mars asali yango ndenge asalaka Venus na Mercury Sodom and Gomorrah baplanète maudite séchée par le Dieu le créateur botikala kaka na basouvenir bokotelaka yango baréunion na bino basekta bandoki wana ti boyebi kaka ke bowutaka quelque part yango ezalaka susu na vie le bon Dieu akausaka mpo na mitema na bino mabe boza nango bizaleli na bino bobandaka yango depuis kuna ti boya kopolluer la terre boya kopolluer l'homme naturel que le bon Dieu avait créé grâce nayebi te tobenga kutu bino nini mokolo ezali tokozongisa bino na planète na bino Mars omoni ka science ezobundana kotalaka soki vie eza kuna kaka na nzela science wana tokozongisa bino kuna bisika bowutaki badescendant bagéant bato oyo azizola adirijaka bana mabe bato oyo baza sous gouvernance ya Samuel donc Samael na Azizol nde ba archangel na bino ba archangel rejeté yango mokonzi na bino bakanga ye bachaîne na badimension kuna babwila ye afandi wana na bachaîne akoka osala eloko moko te mpo archangel mabe kasi ye nde adirijaka rebellion wana ti ye babwila ye bakanga ye bachaîne ale bao baeshapaka nde baye kobota bino sur la terre bokozonga na Mars bozela miyibi ok bandeko na ngai bocomprendre ngai solution Congo eza révoltez-vous changer le système bozongisa bozongisa Martian wana na planète Mars esika bakoko na ye bautaka bozongisa ye kuna akende kuna aza l'homme de la paix Mars ezalaka planète ya paix c'est la planète ya baagression ya bitumba sikoyo yawa asala biso semblant je suis l'homme de la paix soki toselaki nature na yo tolingaki tokipe yo te homme de paix nation nini awa ezalaka na paix et puis bafandi kimia un peuple s'impose la souveraineté est demandée par la force baya kopesa yango sur un plateau comme cadeau te même la vraie démocratie a un prix à payer et le prix de démocratie c'est le sang. Simple que ça. L'équation n'est pas compliquée. Le prix de la liberté, c'est le sang. Basombaka liberté na mbongo te, basombaka ngonde na makila. Est-ce que l'équation est compliquée à comprendre? Très simple, très simple. On se bat. Bafwa, bachala. C'est comme ça. C'est à travers la guerre que on se respecte. Ezalaka na ba dialogue te. Wuta bino ba 10 minutes ba wanje kende ba dialogue. Et empêcher M23 ba continuer ko agresser mboka. Alors, mutasimbelo munduki yozo kende dialogue. Ona ko beta skarmush ayo beta yo ke na Addis Ababa. Ona ko kutana na kana Paul Kagame te tina lolo wapi. Lola c'est les cieux seulement. Donc on Yankyo yo vous a parlé pour wuta kuna la Mars. Oui. Par rapport à nous, où se trouve Mars? Dans les cieux. Il vous... Aye bani. Que baza batu ya Mars. Yango azo planifié ko rencontrer son frère bisika bauta. Vous pensez qu'il a raison. Comment yo sur la terre? Bazo bundisa yo le boza homme terrestre. Descendant bakoko na biso. Yo lo bao kende kokutana na agresseur non a lola. Ce que ça lola ya paradis. Mais pour que Kagame a une erreur, bo ke kutane kuna ndenge nini. Parce que le firmament d'en haut, de ce que toutes ces planètes là aussi se trouvent. Et ça lola ya wapi, ya planète Mars. Oui.
bozali na alien comme votre président, c'est un extraterrestre aza descendant bato bauta Mars. Yango azoplanifie kokende kutana na cousin na ye bisika bauta bango na bango yango matoi na bango eza bizarre basanguinaire. Oui nde eloko azobisaki bino ti yango bomoni ntango scarmouche ayeli sur la terre na Goma muluma ne bake na Addis Ababa po akobundisa scarmouche sur la terre te baza eloko moko po bakende kobunda nde na Mars kuna bisika bautaki bakende kowelela baterritoire na Mars kuna nde akobunda na terre akobunda te ye elaki kobunda sur la terre te azoplanifie okende kobunda na Mars na ye bopesi nga raison bopesi nga raison ti mena bomoni scarmouche epuis scarmouche ayebaki yango ke yanko azolobaka bilobela bozela nalakisa bino akoti kuna na Goma wapi moto akobeta scarmouche na Addis Ababa akomi kuna bakutani lisusu bapesani mbote bwana nde lola Addis Ababa eza lola yango nde Mars théâtre de chez nous aza koyebisa biso ntango bakoki kutana bisika bakoko na bango bauta na Mars. Yep, he's Martian. Aza alien. Chilombo est un alien. Oui. Na Paul Kagame baza ba aliens. Baza ba homme naturel. Te Chilombo n'est pas un homme naturel. Aza alien. Auta na Mars. Yango azopesa na rendez-vous ne akokende kobunda na ba dimension ba extraterrestre. Yep. Okay, bandeko nanga zainga mamluba, I love you all.